Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci à vous d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Merci à vous, je vous aime bien, je vous adore. En tout cas, bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde, à tous les amoureux. Donc, Bissonio Soba amoureux. En tout cas, tout c'est Pélissa papa, Lélo, maman, c'est Pélissa papa, c'est Pélissa maman, moi cadeau. Il y a fête, il y a Saint-Valentin, tu es qui est chaque jour, mais les journée spéciale uniquement pour les amoureux, donc ça journée symbolique de Koloba. Alors merci à tous les amoureux, en tout cas bonne fête à vous. Voilà, vous informer c'est mon souci majeur. Bobi anytime naya quand on a ce qui news ezali nakoya to partageant au together na bino 100% news et analyse des émissions na bino to sala analyse il y a des sujets différents. Sujet ce sont les communauté congolaise et puis news de la rabino. En tout cas, sans plus tarder, image déjà il y a un lipolo, on a illustré déjà image bozomo on a la bino son il y a Ken Piana, toyebi ki azalaka pembeni ya Fally Ipupa et lelo Ken Piana comme mbutu Ken Piana batu mususu balobi ba pekisi ke ataka komba Fally Ipupa et batu mususu fingi Ken Piana ki aza pedula. Alors, image musu na reproposé bino au bozomo de l'autre côté Ezaya Kofi Olomide avec sa fille Minou. En tout cas, et ça va te bêler bien comment on a Kofi Olomide avec ses enfants et ça l'a bien parce que depuis un certain temps tout le monde qui Kofi Olomide azara toujours na Didiston et les lots oyo to komi comment on a komi ko s'afficher partout na Minou la star Miss Univers a commis qu'on s'est affiché na Minou Miss Univers. Alors je vous propose d'abord cette image de Ken Piana ya lobaya pasola alobi que non oya ko pekisa akoma na statine oya ko pekisa nga ke na tanga kombo ya muto ana Fally muto ana faut ba melaka ba volume po ana makambo mama musique ezelenge. Bon, on a une image à Ken Piana et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. On a aussi la monde de la musique. Ça va tout le monde. Et qui peut oublier sur tout le sous. La famille ça y est. Comment la finalement et l'autre côté n'a pas partout dans les cas. Pour pas n'a pas que le va OK, il sait que il y a boso moi na bino na bele émission mo bi to ala satolo na ebo ala samote Jean François Bongina Bongina ta la si mutel ka so la satolo mutel ka so la satolo ne boita o ko su mutel ka so vient na bo so tout le monde parle perdu tout le monde parle na chef parle perdu Jésus donc on va mettre comme plus va ça va simboma atara portolo na na bino bo dans la santé je l'ex tout mal perdu Jésus mal perdu Jésus ouais ça ilunga ya fait ala satolo na ebo mwana ala ilunga la satolo balle perdue Ken Piana tout le monde a balle perdue tout le monde on va qu'on soigner c'est une telle qu'on soigner relation ça passe quand combat ça fanda po na beta na beta ça est comme tout là ce qu'on a lobby dans sens que qu'on soigner relation quand tu Alex Moma ingénieur mutu na nga na yebi ki bosola be et puis ça rappelle musani malamu au komi to ça to ba ilunga ayo ça ni nakata makambo yo mike ni na poto soki bo isi alongola ka polo na mike alongola ngote mais ça va Ken ana tola mibali pe ba sala mi seke Ken seke yela ngana tolo pena ya mibali pena makasi na Ken Piana bi que na comprendre vraiment que na ndeka photo ça ma problématique je te dis la vérité on sait pas genre tolo comment voter na comment batou excusez-moi le baké on dit qu'on soit ami gagner ma solo ko tu ya privé ma comme susu ni gagner ma soko talanga. C'est-à-dire que bon, tu serais Ken Piana, le temps de mettre sous balle perdu. Pour monter, on a zala mon net, ça zala qui kosimba ba place ils sont mis gagner ma
Adana ok ça fait. Yango moi malamba mingi na ngolo kota mo pena mingi. Nani? To sauter kaka ke son âme repose en paix en tout cas. Digital ou tout que son âme. Mais quel n'a moni pourquoi moyen tambola bien à l'aise. Exacté. Moyen. Quel produit que nous à chaque sortie médiatique na yo. Christian Ramazani. Bonsoir ni na quel piana. Joël Salam. Bonsoir ni na quel piana. Mais éviter quel piana. Et puis il y a mon pourquoi à chaque sortie médiatique nous on doit toujours un problème na bateau. Au saut qui sera battu tema. Papa, yo ovinati yorobo. Ovinati yorobo mutaza pena tolo et que vimba sukuna bo. Yoroba ke no ba fali azobeta soki na février liboso ya série. Oza ko tumo la bagolote. Olo bangande na tumo la batu. Bien yorobo nde mutazo tukendo tumo la batu na ba vidéo na. Oso eza fonta ou soit César on ka kapé ko ça le cas. On a nini ki mutema mabe ko muti otomoli. Et voilà. J'espère que Bidomoro Bolandi, en tout cas, balle perdue. Balle perdue. Donc, Marambo, ça somme. Makambo qui perdue là, ça somme. Au moins, Marambo, tu as une rumeur, hein? Tu as une rumeur que, ça pédé, ça pédou là. Tu as kaka. Mais Marambo est commis sérieux. Makambo est commis sérieux, je vous dis. Ken piana la si tolo. Donc, tolo na ye, batu ba moni. Donc, cela veut dire tolo batu mususu. Tolo ba mweza ba pedi. Eh, nzabe lika mweza profond. Donc, eloko la gisi oyo, elaksi ke, ye zona tolo bana mibali. Batu mususu bazana tolo ya bana basi. Cela veut dire tolo na bango, eza na mabele lokola ya bana basi. Ba pede. Donc, ba pede pe basala marambo, basala bana basi. Koka moi, yon musique au lieu otondite. Au lieu otondite ko yate ko luka polémique te pour ko silo ko ça la crise. En tout cas, Fally Ipupa pour comme Fally, asaka na posa bato te ndenge abenge ba utiliser ki momo ko bien anti-valeur. Anti-valeur wana ezaki momo ko approprié. Ezaki momo ko approprié pour ba chango place wana. Alors, c'est une bonne chose. Fally Ipupa, oui, on a posé bateau pembe, mais bateau nyonso, bateau finga na combat Fally Ipupa, va là-bas. Moutou nyonso zolo bamabe comment Fally Ipupa, va là-bas. Parce que ken piana wana, bango baza bateau mo bama balukantang. Ndenge za wana, soki ka ba meki kara o ko publier comme no ken piana kotanga comme Fally Ipupa te bo mona ba dossier ko bima. Boko yoka ken piana za makambo ko bimisa. Makambo musique yango eza bongo. Donc, son qui obéba ni na muto comme bimisa ba secret. Yango lelo yo mutu nyo sa comme préféré ya ye secret a bombango. Mutu nyo sa comme ko préféré secret na ye aye bisata mwasi na eto mobali na ye. Oui, mokule comme na nkabo attaque camarade ozo benga intime. Mukoloka bo beba na yeba ki nyonso o ya ko bima. Ken piana a menacé déjà bato ebisi bato bomela daba valium. Pour akotanga ka komona pour to ki babi ke non batu au fait ba pekisi batu ken piana atanga kombo ya Fally Ipupa parce que depuis un certain temps ba ki ken piana aza muto akofi asolana kofi et aza muto ya fait rigola aza golois et asala semblant et tout mona ki batu ba boya ki babi atanga sokomba Fally te mais yé sortie médiatique les a toujours problème. Dans ma musique, ils ont fonctionné. Bon, on n'a pas de choix, mais les leaders, boye bara batunini, au boko chara pembe na bino, batuni boko approcher. Et ça, on a sous soché pembe nae, à mémer le problème, à mémer le malheur. Tous les pécato, toyo kamambongo matière en ce qui bimi. Parce que nous, on a besoin de la matière. Eh, toi, on a pour sa matière. Ce qui matière est, to kolobelango, quel bien n'a pas sa matière. Ken pena pesa matière to lobelango soko yeli biso o fali asala boy o kofi boy o fe asala boy to kolobelango biso to ça toujours au milieu du village. Alors faire rigole avant d'acheter la image ya Koffi Olomide avec sa fille Minou en tout cas qui ça là Fally Ipupa sa mission na biso munene
toko sepela to mona ye azo évoluer na bato bien pembeni na ye lora ba Ika de Jong lora ba Mami Lela do ba musicien ba basala vraiment ba journaliste ba baza na crédibilité et ça bien oui musique ebonga pe na moi polémique moko pembeni mais polémique wana soki leki komiti na ko toucher ba parents batou et ça là mabe makasi. Alors je vous propose d'abord l'image de Koffi Olomide et Koffi Olomide na menu tout le monde bango vraiment na j'ai bien une image bon moi déjà on a économique circuler Koffi Olomide na répétition na kin parce que ça déjà na kin moi si d'ailleurs azo la répétition avec sa fille bazo bina en tout cas ça fait du bien. Koffi a retrouvé et loko wana o abane ko miskala. En tout cas suivez d'abord cette image et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Alors, voilà. Tout le monde Koffi Olomide na lingolo bela mingi sujet na bango. Maman mora benga ngalbi maramolo barapo na sindi na Koffi Olomide en tout cas olobaka bien na sepela ranango. Ils ont vraiment makambo moko il y a bien makasi parce que pour retrouver amour amour vrai ezali chance eza grâce parce que mutu nyonso abengami te kozala na amour ya vie na ye eza bato mosusu basala baerreur à trop kokutana na mibali oyo baza ya destiné na bango te. Alors Koffi Olomide tomoni Léona Sindi baza et puis ba travailler together na loba bango trop na émission na ngai je parle trop de ça et tomoni bango na répétition azo présenter mona na ye Minou Miss Univers ye moko publier on a page na ye donc tozo mona la façon dont Koffi Olomide aza et puis oui mais émission to salaka biso to kanisa logo le ko marate et ko marape ezana bato batala biso biso to kanisa logo ah Koffi kuta ko mona te ba monaka ba monaka par hasard ba kota so aza ye moko na chambre to aza ye moko na douche akoti akotala ba kota ba TikTok batalaka ote bango batala biloko yaya soko akwe na chance émission na otala donc ba yoka kamakambo to lobaka pour preuve Fally Ipupa awa ba otoza na yo arena Fally Ipupa kutana ma deso bana garçon mo basala biloko ko lia boy tonton garçon te mais tonton mo boy asala ba biloko ne ya ko lia ba contenu ne ya ko lia akutani na
On l'appelle comment? Akutani, vos voisins makele, les beaux excusez-moi, vous comprendrez. Immeuble Tozabiso Morote. Qui ça? Nakolo banini. Akutani na batouana. Akutani na garçon na plutôt excusez-moi, na combien moi déconcentré. Akutani na garçon na. Ayibisabi na landara vidéo no ma déçoit bana. Na landara vidéo no ndengo liaka. Ah c'est qui? Donc nous comprenons qu'il fallait pour pas qu'on t'arrête TikTok, attends rappeler ma TikTok, un peu bateau bazar influent à TikTok. Donc cela veut dire que bata la kanabango biso. Alors, de bata la biso ana, cela veut dire que makamtolo baka bayoka. Dernièrement, monsieur Salamaka a pour na Koffi Olomide, ceci, cela. Koffi Olomide a fait ceci, Koffi Olomide a fait cela. Alors, tout le monde a qui, moi, bah, conflit, et ça là qui entre eux, na moi, on en a eu, Didi Stone, tout le monde a qui, en tout cas, et ça là qui, mbutu, moins. Donc, et ça là qui, ma belle côté qui vraiment. Tout le monde a qui bat lui, papa, mon irresponsable, aligné comme 5 sabanate, et tout. Tout le monde a qui m'accam. Didi Stone a les kaki pour nous dire que, papa naye a commis la niveau ko tinda batu pour ba salaye mabe et tout. En tout cas, tu vas traiter qui Koffi Olomide comme un parent irresponsable. Après quelques temps, tu as comme on a Koffi Olomide a memé libiso bana naye na réseaux sociaux, bana oyo nanu to mona te, to mona bana botana ba danseuse, to mona memé libiso ba kenaya, memé libiso ba en tout cas, a memé libiso ba te belé. Et puis to komi mona a commis trop cause à la visible dans les réseaux sociaux na mwana naye minu univers oyo biso to bandai ko mona ka na musika mais to moni a commis close na mama naye et puis na marâtre naye to moni baza close trop na Cindy le cœur. Oui, ça fait mal et ça fait du bien plutôt ça ça fait du bien parce que parents nyonso alingaka amona bana naye ata commis na ba âge moko avancé alinga mona bana ne baza together alinga amona bana naye bazala ini azala pembeni ya bana naye, ça fait du bien de quand même minou azongeli papa naye. Nous espérons que malgré tout ce qui s'est passé avec Didi Stone, aza toujours mwana naye toko arobwa kaete, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ba erreur ya papa à cause à retrouver toujours mwana naye, espérons ça. Parce que ngai a na Bibiche Mbombo officiel anti Bibiche na linga toujours ko sangisa na linga ko kabolate. Et Koffi Olomide, malgré ba erreur naye, malgré salabo, tout ce que Didi Stone avait dit plutôt, Aza toujours papa naye, Arotika toujours papa naye, malgré qu'il star naye, mais Aza toujours papa naye. Ce qui va tourner à propos de son père, il va citer le nom de Koffi, elle va citer plutôt le nom de Koffi Olomide. Cela veut dire que Koffi Olomide restera toujours son papa. Alors, un jour, toko sepela, tomo na bango, together. Un jour, tu sais tout le monde a Koffi Olomide, n'a pas d'année se réunir bango, y compris Didi Stone n'a pas qui naïe. En tout cas, et que ça la vraie qui toque, tout le monde a senti que Koffi Olomide a ça. Et puis non, on a bolingo, retrouvé bolingo, vrai amour, tout le monde a mis, ça se voit. Tout le monde bolingo et mon en a. Et ça, on va tout le monde kosa rabiso na bolingo. Et ça, on va tout le monde kosa marana bolingo. Bolingo na bango, ça la rana mis sur bateau, mais na kati va souffrir. Mais il y a d'autres personnes, ici il y a l'amour. Bateau, te balingani. Comme Cindy, le cœur n'a Koffi Olomide. Balingani. Ma maman a poto, ma papa a poto. Ceux qui ont retrouvé vrai amour na yote. Au coup de moutumoko a lingio tout bien. Au moni moutumoko, moi si tout mobile a salo ba zigzag. Bendana. Kolexata na yote. Peut-être vrai amour n'a ça quelque part à zo zelayo. Yo zo lexanora attend na na mutumoko lelo bokutani te lelo aye o mama moko benga lobi en tout cas mibala poto basaka kaboye mibala poto bolo bana mibala poto ba aventurier ba se belé boko pesa e bolingo ye musala zui ezaka kaya koyaka na ndako no alali olambe biloko atie na bon akei o senti que mutumoko azana objectif te ana projet te loko moko te to souffrir na bolingo oui ba bo souffrir na bolingo maman okutani na bolingo bongo ne tarde pas. Lis-moi. Kende na yo. Olek Satan na yo. Peut-être mutu oya yo nzamba komelo azal quelque part au zela yo. Oh Luka, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Alors, azo Luka yo. Mais yo
se distraire quand moto alingi yote. Nga si ça ne va pas na lingara kututé. Nga na lingate ko na ko matina niveau mo moto ba no négliger nga anyokolanga nga na benda naka. Si je vois que ça ne va pas, je me retire. Moto mo c'est le bolingo mo ya ba aventure. Et ça moi c'est ça mobile. Oh minyokola po ani. Ozo minyoko meke non moto pa tonton o ezo simane tazane ka aventurier. Ayo lela nekanga ozaka wana. Boni boype Koffi Olomide na Cindy badinga na bango po Cindy aza à l'aise na mobile na ye Cindy pe tingama mama so kuta na mobile alingi yo ya tingama bimisa ba paquet na onyonso bimisa onyonso yebi po na mobile wana soko retrouver que non mobile alinginga ya tingama na ye ko tikele kuta espace te po mibala bien mibalo balingaka basi na bolingwa so ba muke ba 15% sur 100. Tout le monde Cindy a tingam. Est-ce que Cindy a tali que abimana danseuse? Cindy a tali que abota na basi qui combien? A tali en Cindy a tali te. Cindy a tali loko wana te me ye wana tingamage. Oh azamu kolo soki 68 azakuna. Mino mosaka na tingamage. Ya o se retrouver na bolingwana fanda. Et le loko Koffi to mona aza epi. Carrière na ye a osalango azali epi. Tobo yango te. Aza epi. Alors, merci beaucoup. En tout cas, c'était là juste vous dire ça. Information, mon sous-sous. Il y a Souka, Bachilinga photo, Bomoni photo, Anna Cindy Les Cœurs. Batuming Balobi, Cindy Les Cœurs nous présente son fils, parce que c'est un fils. Elle nous présente, pardon, bon, excusez-moi, excusez-moi. Le français, on te le baron chaque jour, tout en Afrique du Sud. Et ça, on a l'inga en anglais, donc c'est ça. Alors, son ami, il ou elle comprendrait, yomoro baksa article to obongisi place yozanandako. Cindy Les Cœurs, to moni photo wana obomoni na bimiseli bino wana ba présenter biso que non, azamo na Cindy Les Cœurs ba botina Koffi Olomide et moi je vous signale que non, ce n'est pas le fils de Koffi Olomide, il a juste moi na ya ndeko nabango. Donc jour oyo ezaki jour ya réception, bazaki together en famille, ba bandeko dîner ensemble. Donc Cindy Les Cœurs ayambaki non azakina mwana na maboko et lelo photo ils vont apparaître partout. Cindy Les Cœurs jusque là, moi je vous signale que Cindy Les Cœurs abota na noté na no baboti na Koffi Olomide te parce que les gens disent que Cindy Les Cœurs abota. Moi je vous signale que abota na ye te bazali nanu na Koffi Olomide non baboti te en tout cas parce que ba rumeur ils otambola par-ci par-là. Alors moi, je vous aime bien, je vous adore, je vous amour. Vous informer, c'est mon souci majeur. Bah, sujet, on a là qui bino lelo, yango, en tout cas, aimez, partagez et commentez la vidéo. Tozo de laquelle pena la biso matière. Tozo la yela. Yaka na matière trop so lango. Toko so lango. Yaka nango, yaka na matière likambo. Awa tozali na likambo date, tia date. Fais rigoler tia date. Et enfin, le 20 na le 21. Siko bo luka lisusu ni. Ah, musique na biso ya kitoko, hein. Musique na biso eza donc comique ileng. Donc musique il faut fonctionner bon. Et déborder te na ko finga makasi ben, mo ebonga ba polémique. Tchadat, ache. Faire rigoler beti, il fallait pour pas beti. Il faut ils à la bongo pour concurrence, il faut ils à la loyale. Mais comme atteint à niveau débordé, ti na niveau ya ko finga na makamba ko makana na bamir. Ya ko finga na makambo oyo, ya ba parents ko toucher ba parents. Eza malamu mingite. Alors, musique ta biso tozana posa ekende liboso lelo yo tout le monde a fallu atika monument la musique na ye atika une pierre lora ba tabula batika lora ba papa wendo batika lora ba madilu système lelo malgré bazat. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.